Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desarons. Na poto, na partout, balandi à vie du public. Émission, il y a impact, émission idéologie. Émission, tu votes na premier tour, veut dire deuxième tour exact. Et ça, là, moi, bien tant la coûte à la vie, non, boy. Tant que bêta comme solo na vie du public, na sepela trop tant Fabrice Nteka, les boss américains, c'est en Arabie, Zalaka na déontologie, au bout à Rumbate. Merci pas na Fabrice Nteka, les boss américains pour na conseil. Didier Masuki, c'est un journaliste intelligent. Ça là, Moussala na Mayele. Les millionnaires peuvent qui là il y a benganga bi sam sana obien merci pas na bino tout ça bon na Wilson Bilili toye awa na orphelinat oyo elongo na pasteur Kosi ko assister bana ko sunga bango ata na moji na moi mukuu wa soso ba bukuta na ba période oya ba fête ya bonne année et ça la moi bien ndenge ba ota côté ya son église Mikolo ba bina Jacques 1:27 Bible lo bana biso ke ko assister ba orphelin na tango ya mikakatanto na tango ya pasi bangona ba veuve nde lingoma ya solo ya ngwana une religion pure et sans tache et c'est pas nab se betobi ah tango lo ba religion pure et sans tache c'est-à-dire à travers geste o nzamba ko sa quelque chose pour na biso à travers geste o nzamba olimbisa po boko comme na religion pure sans tache nzamba olimbisa biso à travers geste o nzamba font le so ba porte belé yango nazo remercier ndeko nyonso soutenir Arabi Mavinga o soutenir pasteur ko c'est-à-dire so tinelinga ta moi 1 euro yeba ke na moi 1 euro wana to sunga pe ba orphelin to sunga bato baza na ba affliction to sunga bato baza na moi passe so tinelinga ta 2 euros chana mutu na ke osungi pe ba orphelin osungi pe bande ko belé merci na bino tout par exemple les amis du Congo à Amco merci pa na bino merci et pa bande ko nyonso yo basunga ka biso to kota na orphelin ngo to tikela bango ta moji ndeko ko beta libakute ta mso eza muke kasi makoki na biso nde peut-être yango wana yango to na moi muke na biso to pesa ba orphelin awa na hors père toke na kati bo tokoba tozonga biso na biso na suka yo lobi je te vais comme ça on sala passa na boka esika batangeli ngai dernière chance yawe yo pesa ngai 50 de chance na suka balobi kosimba te esimbi avec toi je peux faire des espoirs encore, encore et encore. Oh yes. Bakalifianga na bakombo nyoso pona luwasi na pesa na mokonzi baebisanga kulusu bakufa combien o méthode fou pona nyoso na pesa na Jésus ninazana moye ute pana eteo pona Yesu nazana réserve nakoma boye pona yo nakoma boye pona yo nakoma boye pona yo nakoma boye pona yo otema nanga eboyi nyonso eponi kaka yo parce que yo nde osimba yango mpe obomba yango motema na ngai eboyi nyonso na yauma pa mama Suzana na mama Suzana na Kastavubu toye bomoni moi geste d'amour nde na benga kango to sepela pendant période ba fête na bana
Noël, bonne année et les va bien. Tout ça, maman, c'est pour dire bonne maman. Comme bonne année, c'est ça. Ma mère Hermine, t'as la mini caméra. Zano, ah, t'as la mini caméra. En fait, moi, je suis aujourd'hui. Moi, je suis pas souvenir les bisous, ne pas souvenir les bisous. T'habites pas ça, moi, geste non. Ah, bah, na mami na taji, bah, il y a ta sauce na bonne. Mais peut-être ça au golo bah. Bon, malobalanga ezali kaka na kopesa merci mingi na ndenge opense na bandeko na yo po ete bana oyo bazali bana na biso moko bacongolais esengeli tosalisa bango olie tozela lisubu ekokita na mboka bapaya liboso ezalaki bapaya moto bazali kopesa biso bon sikoyo eza lisusu bango te komi peuple congolais nyonso to ayebi nzambe ayebi kolona c'est-à-dire ndenge ozopesa wana ezali ozolona ezosunga bango soki bazali 300 ou bien 500 na oyo ekolekana na bandako na biso 5 toza na 5 maisons na 5 maisons na toza na 2 milliers ouvert esika bana bautaka libanda bazwi mwa temps ya kolala na préparation na observation mpo aleka na awa na kati ya millier ferme. Alors ndambu oyo yo pesi epa na biso yo komona ngo moke me biso tomona ngo ebele puisque ocontribuer ya makasi na kati ya aide ekoleka na 5 maisons, c'est-à-dire toza na groupe na biso na département na biso tobengaka intendante akoya kolekana a récupérer ekei na niveau ya magasin kuna na direction générale sikoyo direction générale akoyeba kokabola atali na homme ya bana mibali kuna na homme Christian Mwanga peut-être topesa bango baji oyo yo kanisaki kopesa yango eza moke mais nourrir lisusu 35 enfants na niveau ya homme na Christian Mwanga. Alors là mosusu okanisaki kopesaki yango eza moke toza na homme mosusu na Kimbangu esiko yaki na Mojipa avenue Bondo siko yaki lobi to raiki eza na mwana moko tomusaki jeune moko a 16 ans donc orphelin mo akufaki lobi bagenda okunda na malaria na malaria bo ezaki mwa malaria yango wana kokanisa te kopesi ezali moke mais mpona biso contribuer ya mingi. Ok, nayaki nga moko te mama Hermine nayaki na moninga nanga aza évangéliste, aza comédien neti ngai. Nabengaki mingi pasteur Kosi. Azwa les bons samaritains. Je pense que boye bien. Voilà. Donc il y a mwana et parfois il va aux moments mais la difficulté ni boza na mo pa. Bana balala bien bazotanga makambo soki na difficulté toujours ezali. C'est to lobi que difficulté ezaki na musato esala. Ezali na kosi même na mission nzambe soki na meni bino na kovisite ndako na biso kuna namona mwa biloko ezangi mwa matela bike late puisque ce sont des filles qui étudient na kati ya programme na biso ndenge ezali na baactivité na biso nde tosala rapidement c'est la scolarité. Vraiment, ce qui est que historique, ils allaient pour ramener filles un jour à Zalaïti dans la société au lieu d'être abandonnées. C'est ça l'objectif de notre œuvre. Qu'un jour, l'enfant se retrouve dans la vie. Un jour, l'enfant devient utile dans la société. Faire devenir l'enfant quelqu'un dans la vie. Ça, c'est notre but. Et puis, notre objectif est que nous parlons de la réunification. Dans la réunification, quand on parle de la réunification, il y a les autres qui n'ont pas de parents. Nous avons besoin de familles d'accueil, c'est que nous avons l'habitude de lancer. Papa évangéliste est là. Il y a les enfants qui sont ici, ils ont besoin d'être en famille. Comme il n'y a pas de famille, il y a les familles que nous disons les familles d'accueil. Ils sont là pour recevoir les enfants les samedis, comme ça, les dimanches soir. L'enfant retourne dans la maison, retourne aussi au centre. Essentiel en est qu'il passe la journée dans une famille là, que nous appelons famille d'accueil. Alors, vivre dans la famille, voir comment la famille marche, les dimanches soir, l'enfant retourne à la maison. La raison pour laquelle nous lançons les appels, notre œuvre s'appelle Hors Père. Voilà. Merci beaucoup, maman. On est là, je ne sais pas. Je vais tenter de faire parler aussi les enfants. Qui peut parler ici?
bien, il y a l'autre, il y a même il y a merci beaucoup. Il y a un peu de il y a un bébé. Comment on a dit? Nani? Il était à la caméra, il y a venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que pasteur, vous avez un bon vaccin. Merci beaucoup. Au moment de ce pays. Bible on est fidèle dans ma camarade trop passionné dans la toujours fidèle na fond de rabi na penser na bien qui tombe na biso na oya mukie na miso bo moto ebele ngo mama expliquer et surtout que c'est singa e ba interview ya malamu lo koluka o même bana na famille ba fêter base na tena ninga bo base na et c'est pas singa makasi koluka zango aposa na bakita ko surtout que bana base na bato lobi la vie et je sais que avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez toujours pas tout. Jambe, avec pratique à faire, parce que ça, papa doit faire, la table de et je sais que lobby je n'ai pas encore terminé, je pense que c'est une bénédiction. Pendant qu'on est là, il y a aussi les amis de Kassarou qui sont venus et faire aussi leur geste d'amour ici. Et nous contribuons pour les orphelins, pour ces enfants qui n'ont pas de parents, qui sont abandonnés. Et Dieu seul qui est leur Père, parce qu'il est le Père des orphelins, je pense qu'il ne va pas les laisser comme ça. Voilà le Père qu'il nous a donné à travers vous qui nous soutenez, à travers l'homme de Dieu, le pasteur Kossi, nous sommes venus ici pour faire ces gestes. Je donne les cacaillots. Voilà. Motema na ngai boyi nyonso eponi yo osalaka ndenge nini otia kimia na motema na ngai wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo baya kotala mutasuka akomi okamba bato efase yanga ba mauvais souvenir esengo nanga ezongi lisusu nakanisaki oyo ekosalanga mabe sokosalelinga bolamu o efase yanga ba mauvais souvenir kondima nanga ezongi lisusu nakanisaki ozali elima sokotambusinga na mai nandimi okosala tango nalembi nandimi okosala oyo nakokite nandimi okosala tango nalembi nandimi okosala moi Soso, moi c'est vous, je pense que moi savon, moi c'est un enfant facile aussi. C'est l'aîné. Oui, secrétaire de la maison. Elle n'a pas parlé. Elle a signé quoi, là, signature des pères. Yo le bini ni pas quoi, il y a secrétaire. Tu dois parler, non? Tu dois parler par rapport à un geste. C'est bien ma casse, parce que c'est ma femme. Maman a besoin de cahier, elle a besoin de bic.
Merci. Eh ben voilà, comme na suka lisona, je pense que bomoni bolandi ndenge to solo na orphelin, to solo lina mama to kutaki wana. Donc hier to yaki bana bazaite bakende matanga nde ba essayer to ya orphelin moko akufaki, il fallait bana bakende balela mninga na bango baleli, bongo lelo to ye to kuti bango to préparer lobi ba fêter bonne année malamu. Cependant na zenga moto na zenga l'homme de Dieu le pasteur Kosi et bonjour pasteur. Bonjour par rapport à geste auto sali déjà to comme d'ago mesana à chaque fois tozo qui t'a sur le terrain à orphelinat ba geste aboto zaka na et salut au sundere ni journée lelo. Merci tantôt penser à orphelin. Non, c'est pourquoi parce que trop c'est chrétien. Dans chaque chapitre, premier verset 27, je dis que la religion pire et santage consiste à visiter les orphelins, le veuve dans les afflictions. Donc, dès que tu salues, tu as Bible. Et dans la Bible, la promesse, c'est que nous avons un orphelin, privilège et belé. Ceux qui ont bouqué l'eau qu'on est là, et que au beau Seigneur, tu as sauté comme un orphelin dans la veuve. Et orphelin, ça même dans droit à dîme. Ils ont même dans droit à dîme. Et geste oyo et c'est pessi comme makasi moni adage moto kutango za mukolo na nga ezabe mukolo na babike et lo comme kende sa nini écoute analyse non c'est ça et mona ne mukie mais ça mukie te et surtout dans c'est penazo pour encourager batunyo so ba encourager rabiso atana ba commentaire mona rabi nzamba pa mona merci parce que ça musa bo sala merci mutulingani pe bato nyos ba pensaka kopé sa biso ta 100 francs. Papa maman de comme moi si oh nyos kanisa ko kabilata kosi ata 100 francs ata 1 euro de ko rabi kanisa ko kanisa maman mo pe sa biso ke na boom te ningi batu biso basala ka batu mi ba kabila batu mbong ba kinona ba boom ba kinona ngisa ngba si ba zemi ba kinona se sama to mabe mais biso to pensa ka pe na batu mususu parce que ça eloko to kola nango so ba pesa ko so mte mo kanisa ko ta na $5 yo zata mo pesa ka ta $1 donc c'est ça alors batu so pesa biso ta 100 francs ils ont réduit tant na aucune agence au témoin petit code papa melata secret mon on peut ça biso et ça la biso pe to kita to ça la télé surprise net to sali lelo nzamba pa mola bilonyos donc merci beaucoup quand on a peine encore remercier mingi Didier Masuki ngubala mande fa pembe merci vraiment pas na yo merci mingi pas les millionnaires Pepe Kiala babim tambongo amninga na ote merci pas Fabrice Nteka les boss américains merci pas Joli Landou au Pazoti Kabisote merci na Amco les amis du Congo merci pas Nabino merci et pas ya batutu ba soutenir Karabi Mavinga batutu ba na ravi du public na ba geste bosala ezo sala malamu mingi ezaka ka partir remise tozo continuer le bomoni biso lobi bomoni biso côté msusu lobi na bomoni biso côté msusu toko baliso na biso merci pas na yo Wilson Bilili ya Willy merci pas ya Willy merci Coco Dema merci Bogo Sanderson merci joyeux anniversaire pas Eleonore Kinunga joyeux anniversaire pas na yo to binaki to sepela ki Eleonore akokisineka 11 ans Eleonore azokola ta akokisi 11 ans joyeux anniversaire pas Eleonore joyeux anniversaire pas tout babotama en décembre voilà je pense que bolandi ndenge tozaki na orphelinat na Kasavu Buwana sima orphelinat toye awa to na yolo mwana yolo toza yolo awa na éviter quartier nini awa tozoki comme na hôpital ya Mabanga to rendre visite et pas ya malade moko anémique moko to peut-être drépanocytaire moko to na pasteur Kosi et lona maman so Gisèle pasteur Kosi to na yolo sida na hôpital ya ba drépanocytaire to ko visiter bango nyoso to mutu moko non merci de Korabi to na hôpital a ko visiter mutu moko me batebeli ba profiter na visite na biso atlantia lo sambo obitango yesu babengisaki ko bikisa mona Jairus mona mais Jairus abengisaki pona mwana mais moi so a perdre de sang abikaki na nzela ya mwana Jairus parce que so Jairus abengisaki so pona mwana ete nde moi so a perdre de sang nga mona pe nzela yeso nga oyila te to ko tala ndeko moko ezala moko ba mama za na Québec dans na Canada précisément na Québec ça qui geste d'amour na négatif surprise ezaka kepsenga pasteur ko suluka mwana moko azana anémique pona a fêté ta ko fêter pamba et considère que pena qui tona ndeko mon église anémique et bongo ndeko ngo et tomba pas malade
yango lelo après orphelinat nde toye awa mpona to rendre visite toza mpe na mama Gisèle ye aza na Maman Gisèle auti France. OK. Dans un pays dans un héros dans l'ombre peu par rapport à télé surprise dans tourno baté par rapport à télé surprise monsieur babi que maman tina mis $200 to le bi bon côté alors ça c'est très bien donc awa na maman Gisèle accompagné biso nous en orphelinat mais quand était pesa maki et toye awa siko pona otala ndeko za anémique. Ouais, maman Gisèle au moniki ni ndenge nini ndenge to komi awa aux autres fondé qui n'est bien mboka na biso to boya te retour à la bercaille donc ma belle bakoko tout monde bandeko bazo souffrir maladie vraiment passe na mutema to sala to ko sala mais to tikali wana te to continuer ba suivre aux ala après la convalescence quoi. Kuna na poto botala ba vidéo na biso neti o mingi ba yesanga bia comme kama ba orphelin makama ba nini na éviter est-ce que intéresse ka bino vraiment bien sûr bien sûr comme on a batna ba pasta na place de gena qui manteke yani quartier Chikapa K15 o msudo gena pa ya niki kuna kapaka na biso comment te panga de Nazareth panga yo kama ipanga de Nazareth de kimateke to de Nazareth c'est bon et intéressant bino pe kuna na poto bien sûr tous très touché mboka na biso donc tokokanga misu te biso ba misu tozaki na besoin oluka nzela ba osunga boye vraiment à vie des publics tomonaki yango biso tolandi quoi OK ope bazala na besoin osunga ba hésiter te on tozosunga bato baza bandeko na biso te toyebi bango te donc tozaka na kati ya lisungi tozosunga. Ça c'est très bien. Bon tozokota na kati kuna to kende ko sa geste d'amour wande ngalinga ko bengango pour donner to comme na ba capacité ça ba donter mais geste d'amour on peut le faire. Merci beaucoup Beauté Image, merci beaucoup Fabrice Nteka le boss américain, les millionnaires Pepe Kiela, Angèle Kinkela la préférée. Merci beaucoup na bino nyoso to kota bo mo ndenge to sola na kati kuna. Oui ba nemik ne bazala ba sufaka mingi. Nga nebi mo komaka miku apasi nzoto pasi. Il faut pas avoir misuma kile ici là bas. Bosso yo za possibilité de ça geste d'amour pas bandeko o ba souffrir. Pourquoi ne pas le faire? Or ma commezo le bamso ceux qui ont possibilité de ça bolamu pas mutu hésiter te sala yango. To kotina kati. Ben voilà tozasko awa na hôpital ya hôpital abisika ba drépanocytaire bazalaga ba belaka drépanocytose toye na pasteur Kosi au moins to orphelinat ce toye koto to na pasteur Kosi na maman na biso Gisèle za diaspora ipa yaki awa pasteur Kosi lisole zande. Merci de Gorabi eza na mboka ba maman na mboka ya Canada précisément na Québec de samedi a sola na ngai ke a kosala geste moko to luka moto aza na ba situation ba ndeko miso baza awa ba anémique oui to pe ba drépanocytaire ça la moi geste pe na orphelin moko alors on est pensé qu'il doit na sœur l'église il est pas ça anémique et maman c'est clair que ça la geste y a un moment to écouter là donc c'est ça notre sœur est là invité ceux qui au ça pe geste en bas mota maman et ça moi bien. Voilà, c'est ça. Donc, à partir à Québec, il est Maman Tindaki. Bon, maman. Aussi, ça n'a pas eu. Bon, tous les Gisèle. Coco, voilà, on a pasteur Kosi c'est pas la sœur. Et ben, c'est la sœur, c'est ma pasteur Kosi, tous maman Gisèle. Elle est venue de l'Europe et elle nous accompagne aussi. Bonjour, Gisèle. Bonjour, Rabi. C'est vrai, tu as la biso na YouTube, les lomoni, tous en ayopé, tu as sa geste au hôpital là. Et salut, on est. Et ça, c'est un makasi. Kutana bandeko baza maladi tozana kapna osunga. C'est bon. Je peux encore remettre pas la sœur. C'est pour toi. Merci. Merci ma sœur. Voilà, sœur Coco Poussana Kaboué, pardon. Demain Coco, s'il te plaît Poussana Boué et sœur Arlette. Sœur Arlette, bonjour. Bonjour papa. Et aux autres drépanocytaires, ndenge to le ba anémique. Drépanocytaire anémique SS au mokile bibalobelaka. Naza vraiment victime passe yango ya maladie yango. Lelo yo bandeko baye do sunga yo et na mamke so mataki si na ba période ba fête oyo okolobani. Merci nzamba pambula bango.
eza bato mosusu awa baza na baproblème ya makila baproblème ebele me bazangi bato bapesa bango. Nzambe akanisi fo baya kotala nga basunga ngai na enveloppe Nzambe akanisa bazanga te apambola mbongo esoutenir nga naza bonne santé permettre nga na bakisi epi nabima mpe na esika oyo Nzambe akosala obima. C'est bon, c'est Arlette, je pense que boyoki nenga lobby maman. Nabi après sorti to landela ba suivi na ndako évolution quoi. OK. Ça c'est une grâce pour la sœur et nabi que toko bima je ne sais pas. Si non, le pasteur va prier et nous allons partir juste nous allons sortir ensemble parce qu'on n'a pas l'autorisation de filmer tout l'hôpital et de filmer qu'à partir où tu es allez-y pasteur. Merci Arlette. Non, c'est un cas aux enfants. Nzambo sela ka nzambo yembela ka otika yote. Sui nzambo zotika na mukila que aux ana mission na ye. Donc il est possible ndenge thème tout ça là est possible et nzambo za capable de sala tout sambela. Tendre Père Jésus-Christ de Nazareth, na sambi pour na sœur Arlette, yo permettre rien esika o. Nzambe ya makoki nyoso nzamba lola zala prise en charge ya ndeko nanga Arlette. Bomba pe batela nzambe. Le boko ne sembolama nyoso yote za na musika. Pesa minganga mayele nzambe ya kopesa ye traitement nyoso be reina telemini yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Zala papa pona ye tika o restaurer vie na ye, o restituer vie na ye, azala rétablir na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Na communiquer la bonne santé nzamba lola azwa charge na yo na kombo na Yesu de to sambeli. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup la sœur Ariette. Basengi osambela peine de kokuna. Et au cours du canal, biso le temps de conclure, maman Gisèle, maman Gisèle a pu quelque chose qu'on a de voir son bataille ici. Voilà, pendant que les pasteurs prient, pasteur Ozo Sambela pour n'ande kokuna, et Nzambe asunga, Nzambe mutabiki saka, Nzambe mutape saka lobiko, Nzambe mutaka. Père très saint Jésus que de Nazareth. Vous êtes capable de faire l'échange à Makila, il y a bien de connexion Zambé. Ce que biki ça, moi on a Canada Zambé, la maladie, vous êtes capable de faire biki ça sert nanga. Tika le boko ni symbole ma pour fermer pour anaye na combo na Yesu Christ Nazareth. Moto en Zambé écoute à Yesu contrôle en tout na combo na Yesu Christ za pour biki c'est tout Zambé. Amen. Amen, voilà. Nous acheter les médicaments. C'est ça, l'essentiel pour nous est de faire ces gestes, que les gens trouvent leur guérison. Je pense qu'on a fini par là, nous allons sortir parce qu'on n'a pas l'autorisation de tout filmer. On fait encore un geste là. La sœur Asombakisi, Nzambe Apambola. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sortons déjà de l'hôpital et ça va. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des